Arrête de crier. Qu'est-ce qu'elle m'a frappé, ce Dieu m'a brutalisé. D'accord, on a entendu, elle a dit, elle est désolée si c'est pour ça, parce que j'ai dit, vous avez dit. Écoute-moi, mon amour, compris. Elle m'a frappé. Regarde mes cheveux. Elle m'a frappé. J'ai déposé pour elle, j'ai payé son hôtel. Je suis ramenée ici à cause de toi. Elle m'a frappé, mon amour. Comprenez-moi, je n'ai rien fait. Arrêtez de parler, c'est calme, Batico. Elle m'a ramené ici, Gaze. Non, arrête. Elle m'a dit, ta mère c'est Gaze, Gaze c'est quelqu'un de bien. Et moi, je suis fan de Gaze. Gaze t'a rien fait. Gaze m'a rien fait, mais elle m'a frappé dans les toilettes. Regardez mes jeux, ma gifle, elle m'a brutalisé, elle m'a frappé. Sacha, moi, je t'ai fait du bien, j'ai payé ton hôtel. Yaya Boma. Sacha, tu m'as frappé, ma j'ai fait quoi? Pourquoi tu m'as frappé? MDG TV, une chaîne Want pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Pour te balader, MDG TV Mafuta Yasika, c'est une grande dame avec un grand chèque dans cadre actualité. Bandeko Babolingo Kande Bozomona na Bilili. Na tche posana meka ko expliquer bino certainement ba te belé bomoni ba image oyo eza ebele ba vidéo différentes na ba page partout TikTok partout et musu na ngana tcha o eza elongi penza ya gaz mawete mais na moni ndeza na mo ba violence ba ko simba na nzoto na YouTube na ngeza vraiment compliqué donc ba oya ko tcha ba restriction pamba yango na tcha onte na poni juste image o na tche moi morceau. Alors, pour na bateau va comprendre, c'est quoi l'histoire? Chacha d'or Azali, bateau bele baby Chacha Azali TikTokeuse, ok, influenceuse. Bateau nyo so baby Gaz Mawete Azali musicien. Alors, Chacha Azalele, de banabasi ou marna banabasi. En même temps, en fait, baza ba bisexuel, ezala Gaz Mawete, azora mibali na basi. Ezala Chacha par rapport à mibali na ebité. Ah, oui. Chacha pas sur mibali na basi. Sikoyo. Moi so bozo mona zolela. Azali mwasi ya Chacha. Doye mwana mwasi. Aza mwasi ya Chacha. Chacha mobali na. Et loko ni nyeleki. Chacha, babana ko sala partouze. Bazo sala partouze. 3 garçons, 3 filles. Na komeka ko tshela bino vidéo na suka ndenge mwana mwasi azolela zo expliquer. Bana ça partout 3 filles 3 garçons. Chacha na bana basi monsieur moi moi sotangi ba kombo na bango na otela binongo na suka na osala effort. Gaz Mawete na des autres garçons ba master na ye. Donc bazaki au nombre ya 6. Bazo sa makambo ya salité. Pour na bato ba bi partout te na yoka bato bele bato partout ezanini partout ezali ko passer rapport sexuel na ba couple avec beaucoup de membres, donc 2 personnes mais au-delà de 2 personnes, ok? 3, 4, 5, 6, 7 partout, c'est ça. Bazo sala partout na bango. Chacha bengi siko mwasi na ye ya mwana mwasi fille oyo Andi, kombo na ye Andi. Alors, Andi aye. Tango Andi aye, azaki surprise. Chacha luki kokote epe na kati ya partous elle n'était pas d'accord. Ya linga ki na ye ko sala partous te yango bomoni na epte so na tcheli bino morceau wana via vidéo azolo ba keno elle ne voulait pas faire les partous. Eza pe wana parmi ba vidéo. Tanguye aboyi, c'est comme ça Chacha ko silika abandi ko beta ye nde loko azolelela. Elle m'a frappé. Chacha ngana futeli hôtel. Moi j'ai pris soin de toi na zui charge na yo. Ozo robeta ngai en fait na mukuse lisolo yango wana abetie na ndenge mona mosi aleli c'est Gaz qui filmait bon na ne bomoni comme une toile tout ça bande onanga
Nga ne osala analyse o pourquoi. Na sala émission mo kala les mystères de plusieurs sonorités. Mystère mabomba mi. Ya ba sonorité. Ba sonorité za ba son, ba écoute yo kala na musika. Ba toto environ na musika aza na mbongo. Aza songolo pakala aza boye. Bana basi obozo mona ebe influenceuse. Baza bato bako polier mokili ya bato. Sango tango ba bemnala na Marie Ntumba awali eloko ba fingelaka eza parce que ay ko pesa conseil sans toutefois tango ba kombo ke bolandaka bango te ba parents ba pesa c'est pas ça la vraie vie, c'est pas ça la vérité. Ba fille a chance, ba fille a lokolopete, bon mon lokolopete na chance yango partout obimana bana basi na bana basi mibali yango na chance yango na lokolopete. Et là ba misuba mi baptiser na ba kombo na bango ba poutiniste wana ba Marie Ntumba et autres. Et pourtant, vérité ezali obo uti komona. Do baza batu moko oyo, basali alliance na monde des ténèbres. Ono ya notoriété, ono ya gloire, ono ya succès ya mbongo, mbongo peut te barate combien parce que baka bato pasi bako kemba bako kelela kaneti babiso nyonso. Et vie appréciée, vie en bango bandeko na ngai, c'est ça. Mais il y a des gens au ba enviera bango. Et ce qui veut dire, tant que tu as approché, tu peux pousser na pene na bango, parce que yo enviera bango, comme à l'oko la bango, au souka peka abouye. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, tout chaussure gonflée n'est pas Jimmy Weston. Quand on a eu Sarabino bande konangai, libanda na yesu poussière, libanda na yesu mulunge, libanda na yesu kufa. Lelo boko mona bilenge bazo kufondi elika mususu. Kala baboti bando kunda bana bando kunda baboti lelo baboti ne ba koma okunda bana boko mona ba mort sibita ba jeune azala ki bien belité alala ki ala mokite azala ki na bien mo fièvre ka ya 2 jours ba conséquence ya ba makambo oyo parce que masumu e limita ka vie ya mutu ba jour ya mutu na sena moi masumu soke mati mingi et nzamba supportaka yango te et réduisera ba vie ya mutu et ezala ba brèche na ba porte de satana profitaka pour à posséder yo, à s'accaparer na yo, à sala yo, volonté na ye, Jean 10. Les voleurs ne font que pour dérober, détruire et égorger. Si ce qu'on a au boma yo, vie en bango, vie appréciée, ba vie à banabasi yo, yango oyo. Pasipe mawa. Malgré ça, bon mon abatu baroz, mu batu, bazaka, malgré ça, bon mon a kete, na lingagas mawete, yaza, fan ya mawete, na mona mona moi moke. Azala fana mawete et mawete ino tale na ndako na bango ba parents ba sala surprise mwana kangi mawete na nzoto azolela Michael Jackson akosati bomoni nde ba marambo oyo baboti botala bisika bako mema bana bango sans toutefois koyeba ke bato ba komona bazali ba serviteur du diable eza pasi ezali mawa misala ya mabe botika la mitaka la bato belé boko lokana boko sama ambasalité c'est comme ça ne bozo ko nourrir ba esprit ba entité o ezo pesa bino succès ezo pesa bino gloire ezo pesa bino mbongo bande ko ezali pasi ezali mawa e bana basi o bana mibali oyo bazalaka na ba batu na bango oyo que Dieu nous aide franchement c'est triste et regrettable je sais même pas quoi dire nakut na posa ko commenter te do posa ko luba même esili motema pasi motema suki na mawa na kanda nyonso sangani ba vie ya bato yo to envia kana musika ba vie ya bato yo bato ba envia kana musika ba mona ke nazalo la songo nazalo la pakala ebele basi bateki ba âme na diable ebele bana mikolo ebele te likolo ba gloire ezanga tina likolo ba gloire ezanga motuna makolo likolo ya mbongo likolo ya kombo ya ezama mine que Dieu nous aide, que le Seigneur nous épargne. Mes frères et sœurs na lobana bato bomoni mukilo toza so nzamba utiliser ou te satana mutoko utiliser yo nzamba asengaka avala moto mais diable asenga te siko po ozala protéger na diable il faut za na nzambe satana po utiliser o sengo permission te il suffit ka kuta porte ko kota sali volonté na ye nzamba o sengo permission alors je me tiens à la porte si quelqu'un entend ma voix et ouvre j'entrerai chez lui je souperai avec lui et lui avec moi. Yaya, yo nimeli yesu te na vie na yo. Tu as tout intérêt au perdre l'autre, au contraire, aux ala à l'abri.
Son boyo ligne na yote. Yebake. Et pas diable peut au échapper. On se retrouver un jour en train de faire les choses où on dit mate au canate. Oui, parce que yo boya na oyeso boya non zambe. Satan soit oya na nko ako s'imposer au lingo lingate au résister. Sans yeso résister diable te, il est puissant et fort. Muto ko telemela ako pekisaye alonga yo na vie na yo ezaka nzambe. Yo ke na église par formalité na loyenge. Otanga no pe komba nzambe. Oyebi no pe nzamba zali. Mais yo ebi ke vie na yo ndem to kambaka nzambe te, c'est le moment. Ya renouveler alliance na nzambe na Yesu. Pesa bomono na Yesu. Luka encadrer ya malamu. Tope Luka église ya malamu. Bondela nzambe orienté yo. Ozo enseignement. Ndeni ko batela ki bonzambe. Ndeni ko banga nzambe ko vivre vie ya nzambe po lobby mukola suka. O se retrouver na sika ya kimia. Bande ko pesi passe pesi maotolo banini. Nana minga olobate na suki wana. Na tshela bino image bomona ne mwana moi je expliquer makambo bisike bandelaki. Na ndenge bakomi merci. Wana na Gez Mawete. Ils m'ont humilié, ils m'ont frappé. J'ai des vidéos d'ailleurs, je t'ai même envoyé des vidéos. Ouais, j'ai vu. Quelques temps après, frère Nangaï, tant frère Nangaï, na bimi na komi ko kende. Après quelques temps, la police et boteli bango, la police écoute nga na zoli là. Bah tout ninga, qu'est-ce qui se passe? N'a expliqué bango et bah boteli bango bah passeport na bango la police le na bon, na kene ko porter plainte. Est-ce que tu as des preuves? Nga le na bango oui na zana ba vidéo. Et ça n'a qu'à sa téléphone, on va le bon d'accord. Si on a la vidéo, c'est mieux que nous porter plainte, mais pour les latter, il y a des gens qui dorment. Tout ça, coco. Les gens qui ont alerté, parce qu'en tout cas, j'avais vraiment alerté. Quoi alerté, qu'il doit porter plainte. Angie, attends s'il te plaît. Angie, attends s'il te plaît. Allô, Angie. Ce sont tes frères qui ont appelé la police ou bien ils ont monté qui police? On dirait que tu as bien la police. Non, la bien la police. Parce que nous, on a concentré à bien la bango baya aux abisso. Non, la bien la police. D'ailleurs, signalé que bango que la société en danger. La petite là qui va en localisation la gaille. La signalé qui bango. Ok. La police est la police paye quoi? Bah, quand tu biso on appelle, n'a expliqué après on dirait la police château bah boteli bango bah passeport on a bango bah boteli là yena Gez Mawete et tout ça. Mais non, la police a passeport. Il y a chachana bah boteli chachana Gez Mawete bah passeport. Oui. Mais non, la police et comment n'a expliqué bango que non ah nga ba mema kinga côté na moninga oh maintenant on a comme ah ba forcer na sala partout na ba on a boy nanga ba bandi ko betanga ba bandi ko humilier ngai et tout ça ba bi nanga ozana ba preuve nga oui na filmer ba bi nanga bon d'accord on est là ou alerter c'est mieux OK ne porter bango plainte parce que ozo alerter bah voisin en fait c'est interdit ici en France d'ailleurs là le OK na vie taxi na frère nanga na ça pas contact dans le même taxi que biso on dirait après to tiki ba Gez Mawete kuna ba fi wana ba menacer que nga to komi na hôtel chacha tango ayakaki nga normalement na nga na zonga dimanche parce que na aki vendredi fa na zonga dimanche parce que lundi lelo na bandi formation na ngai mais après on a lobby bon na koki ko rater même jour en formation le ça et le côté na ko tata lobby donc ça fait que normalement na lobby n'est bon c'est quoi ça oh vous avez un sentiment pour là nga la mokili oyo na monite natangi na histoire ya monde na monite naluki na yemba pete toze pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo
Nyangwa koka nino yangwa nzambe Unima somo ya ekusu poranga Okufose kwa kwe ozali nzambe Yesue Nzambe moneno kitanase Olata nzoto po yo bikisanga Okitanase pozwe sikananga Ofuta nyongo na nzambe nanga Yesue Ozali nzambe Onkote ya okani na yo Ozali nzambe obongwani te Yesu, Yesu Ozali nzambe Onkote ya okani na yo Ozali nzambe obongwani te Yesu, Yesu Ozali nzambe na bomoi papa Ozali nzambe na bomoi yawe Ozali kondi oyo esimba bomoi nanga Ozali nzambe oyo abikisa maladi Nakokende wapi nzambe soki na yo te Ikolo evangelo na yo yawe Mabele nyotelo na yo Ozali nzambe Ozali nzambe Mokote lokola yo Zambe na ngoya Olatike mo vandina bo santu Ozinga bina bangelo Bakoyemela kayo tomo pe popa Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible Aliwana yo tu komine la santu Lise kwa na yo tu komine métamorphosé Osimingo sangwe maladie na miso Olingo baby naza toxiqué grâce à lui mais comme Nzambe na biso nya okambola gloire na moto te lobi na ona tongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya Nzambe na bango yango bien aimé bato na bakoma o biso dolera ngulu te o milimo mobe kotara na ngulu mais so bino bolera ngulu te po milimo mobe
kota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpo na nga